Ça l'a bien été parce que perdre à chaque fois, ça ne fait pas du bien. Mon ça n'est pas belé dans le monde artistique. Sans monde artistique, c'est la famille. Vient dans la petite naïe. Donc, et ça n'a toujours passé, ça l'a bien été. Tout fait à chaque fois. C'est pas bien. Ça m'a bé. On n'a pas le choix. Tout ce qui domine là, tout ce qui domine à la caille. Il y a la qui travaille à la caille. Ouais, bon, Azako Bela, sérieux. Malade bandaki tout à coup na libumu, abanda oyo kapasi libumu. Na ba hôpital to kendaki avant, na ba mama emo tout ça. Ba bandaki ko joyer na ba levir. Et c'est ce qui fait que etarda qui malade avait. Donc bazo traiter maladie oyo ye azobelate. Aumela qui n'a pas si yango vraiment. Levir au biso na spécifique que za malade ya bana mike. Ouais. Aumela qui nango vraiment. Et après l'air tu ko ça l'examen souka à l'hôpital moko na GB wala. Et bah que constater que via ça qui na comme qui déjà na cancer et estomac. Donc cancer estomac, il fallait bah opérer le plus vite possible. Donc comme il a Nzambe parce que comme qui vraiment le colomoro na kati ya bon moi le colomoro na place ya kufa parce que nous voyez car estomac et comme cancer vraiment comme il a Nzambe. Alors le temps va nourrir parce que comme qui est vraiment faible parce que moi tombe qui a nourrir et a moins force. Alors fallait opération les calobi, intervention les calobi et l'opération salamaki mais l'équipe bien té. Opération l'équipe bien té, c'est ce qui fait que l'opération salami à la qui dérangé car parce que dans la ligne même pas j'ai fait une insomnie parce que sangwaliwa di kambala ya na ngai o ya tiki biso siko na minute donc yango ne passe na biso à tout moment tozolela à tout moment tozozala toujours na ba stress et tout le monde na na biso ata ya kolia te sanga na ngome ya ko perdre mutu akende et ça la toujours passe. Et je ne pense pas que ça livre même 3 mois tout kunda pululu, même pas 2 mois. Tozo la sous souvenir d'habitude d'adi di kambala maman zozo donc et ça la bena passe ma case. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bonjour très chers téléspectateurs, bonjour bande de Robalandi Africa Elengi. En tout cas, ce moment la lunette noire et bibi na tongo boé. Et ça sango ya fétité, mutumo tabali. Donc ça vraiment sango ya mawa. Donc tout ça vraiment na sango ya mawa au perdre artiste comédien mususu lisusu atiki biso na tongo elelo na kombo ya Dadi di Kambala, c'est vraiment triste. J'espère que bino mo bozo mona ba comédien baza a ebele. To meka un peu ko poussa na tozo moko na moko. Toye ba vie abela ki même malade abela ki malade nini akufi ndenge nini et puis donc tozo ha ba précision ndenge zala. C'est parti. Comprenez, elle est vraiment émotionnée. J'espère que bino mo bozo mona toza awa. Toza vraiment la parcelle familiale et sika
Dadi di Kambala azalaki kofanda. Donc tout ça vraiment la famille, tout ça va ndeko mususu. Et bah comment ça donc tu que ça vraiment ça on y a pas si peu mawa je sais pas nouvelle o comme la qui on ndenge ni ko quand même pas 2 mois to sokunda shiko pululu donc aussi sous ça on y a mawa ya dadi nouvelle o comme la na butu na moni appel à Mike Lokamba Mike abengi ngai tanga benga appel na liboso na rejeté ayo benga nga so insister tant na yo yamba Mike nde Mike ayo yebisanga bina oh ange na oki ya dadi akufi na silikele kutunga Lokamba yo benga ngaka soki otuna nga magamba ba kokufa parce que na moka pululu yepe kam tabenga nga na esenga bia dadi akufi te zana kota na ba groupe na biso association na tala et puis na koti na groupe ya WhatsApp na biso na bomoko na yo mona na yoke bakata so ganga ya na yoke bakata so ganga yo benge bakata esenga ke ya dadi akufi donc na yamba isango na bon. Courage, mes condoléances. Bonjour Yamayo. Oui, bonjour. Mes condoléances premières. Merci. Yamayo, donc, et comme il n'y a pas de comédien, donc nous savons vraiment qu'au bangaté, à chaque fois, la nouvelle Yamabé, c'est là même pas 2 mois de perdre Chico Pouloulou. Et encore triste nouvelle comme Elibiso Yadadi. Et donc ça l'a ça l'a bien été parce que perdre à chaque fois, ça ne fait pas du bien. Mon ça n'est pas dans le monde artistique. Sans monde artistique, c'est la famille. Vient dans la petite naïe. Donc, et ça l'a toujours passé, ça l'a bien été. Tout fait à chaque fois. C'est pas bien. Ça m'a bé. Mais on n'a pas le choix. Jusque-là, tu as battu Dadi Akoufi Nanini. Tu as dit que non, malade de bando monate parce que tu vois qui est mon malade de bando monate. Mais non, Akoufi na maladie. Il était malade. Un médecin, on a aidé les bossos. On a dit que GB au président Kaleba Mima. On a pas ma pancréas. Donc, pancréas, on a dit pancréas, on a dit c'est une intervention à ma casse. Il m'a pas au début d'abord à l'eau, vraiment. Pas ça l'opération. À chaque fois, l'eau, vraiment. Mais à la fin, moi, je ne savais même pas que l'Indien qui est à l'hôpital. Et bien, que l'Indien qui est à l'hôpital, il y a comme un peu qui a tout message nous passé pour na bafan na bino surtout ya monde entier au bazota là vraiment tout en passe maintenant sur la dadi vraiment va continuer pas citer famille pas tika bande bonité banate dadi yazaki muto vraiment sali musali beli na mboka la bisope na libanda levé bio tapis rouge tati kitambala donc les nouveaux nés. On a combo les nouveaux nabis maillots, donc pas si mes condoléances. Que son âme repose en paix. Mes condoléances. Merci beaucoup. Bonjour. Mes condoléances. Merci maman. Très chers téléspectateurs, premièrement je vous signale que c'est le petit frère de Dadi Kitamba, Ladi Kambala plutôt. Donc mes condoléances. Bon, mais quand même un peu expliquer Dadi Kambala ouais bon ve azako bela sérieux malade bandaki tout à coup na libumu abanda ko passer libumu na ba hôpital to kindaki avant na ba mama emo tout ça ba bandaki ko joyer na ba levir et c'est ce qui fait que etarda qui malade avait donc bazo traiter maladie oyo ye azobelate aumela qui n'a pas si vraiment levir obisona to que za malade bana mike ouais aumela qui n'a vraiment. Et après l'air, tu as fait l'examen Souka, à l'hôpital Moro na GB wala. Et bah que constaté que vers ça qui na comme qui déjà na cancer et estomac. Donc cancer estomac, il fallait opérer le plus vite possible. Donc comme il a Manzambe parce que comme qui vraiment le colomoro na 4 bon moi le colomoro na pas ya kufa parce que nous voyez car estomac et comme cancer vraiment comme il a Manzambe. Alors le temps va nourrir parce que comme qui est vraiment faible parce que moi tombe qui a nourrir et a moins force alors fallait opération les calobi intervention les calobi et l'opération Salamaki mais l'équipe bien
Opération l'équipe bien, c'est ce qui fait que leur opération Salami veut à la qui suscite. La rumeur est circulée, est-ce que vous avez qui soutient un pays à la comédien En tout cas, moi je suis pas là pour parler de ça. Hein, je suis pas là pour parler de ça. On a PC Bino juste information, d'autres choses, beaucoup na ba comédien bazara na ba biloko na bango o bazalaka nango beaucoup na ba comédien. Nga o na koko pesa bino information o tuninga na koko pesa bino juste ngwana. Plusieurs enfants, donc je suis pas là pour les détails parce que on a d'autres temps comme moko na robosana maman na ye tant musu soro lobaka na boxi mona na ye donc dadaza papa ya bana belé aza papa bana belé aboti. Mes condoléances. Merci. Nazo senga tata Nzambe. On a beaucoup pleuré. Notre artiste est mort. Il y a Dadi Kitambala. Molimo na oepe mana kimia yaya. Molimo no ya Dadi epe mana kimia. Nous ne t'oublierons jamais. Babi artiste akufa kama ba œuvre na etikalaka. Ya Dadi okufite oza toujours na biso. Et là on a aussi tout d'abord on a moi na Dati notre fille soit forte. Naebi pasi. Naebi ko kufela. Biso to kufela papa to ipaso esara. Nzambe to sambela Jehova désarmé. Nzambe ya ba orphelin, ya ba orpheline, ya ba veuve aotika ote aozalaka toujours na yo. Oza mwana na biso kotikela kozalaka mwana na biso to kotika ote. Et là on a reçu na ba comédien boye. Tolela ya Dadi. To sala biloko to sengi na matanga ya pulute s'il vous plaît. Et déshonorer qui biso tout. Ndenge za boye tolela ya Dadi. To kune na honneur na ba valeur na respect. To ketika ti na dernière demeure na e na cimetière. Totika e karaté na espèce to exposer s'il vous plaît. Et puis tout royo to boy kokunda. To boy kolela. Et kene na ba musicien to pema. O na ko koloba yango wana so za mituna botuni na ko répondre bino. En tout cas maladie ya Dadi akufi nga na yebi na ngai te. Mais babi azaki na maladie ya motema. Azaki na maladie ya motema yango ne memi à part ça na yebi na ngai te na boy na nga ko beta libako ou alors nous moto. Bonjour Président. Bonjour. Premièrement, mes condoléances. Merci. Bon, ça fait mal, hein. Ça ne va jamais, il y a bien, donc... Dans un palais, Nabutu, il y a un ami à partir des États-Unis à Benguela pour me demander si c'était vraiment vrai. Donc, nous avons l'information, c'était dans la ligne, c'était vers minuit. Il y a eu vraiment l'information. Et après le matin, c'était vrai, donc il y a au moins pour assister la famille. Va soutenir Bissot sur la prière, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Bonjour. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ouais, santé pas vraiment tellement bien parce que mon douleur, ce que les sapiens ont capacité, nous autres ça la rapace. Dérangé car parce que dans la ligne même pas, j'ai fait l'insomnie parce que Sangwaliwa di Kambala ya nangai. O yatiki biso siko na minute donc yango ne passe na biso. À tout moment, tozolela, à tout moment, tozozala toujours na ba stress. Et tout le monde na na biso ata ya kolia te sanga na ngome ya ko perdre mutu akende et ça la toujours passe. Et je ne pense pas que ça libre même 3 mois te to kunda pululu, même pas 2 mois. Tozolela so souvenir na biso dadi di Kambala mama Zozo
Donc et ça la pena passe ma case. Premièrement mes condoléances. Sango oyo ekomelaki yo ndenge ntango otaki yango. Bon, Sanga Dadi di Kambale komeli ngai vraiment lobby na butu na bimaki na zaki na président na ngamba losombo. To vidaki tournage donc tant to vidaki tournage toke quelque part photo kutana ba tuma bote poto et après to longo toke quelque part le suko zonga na ngana ndako nena zui appel ba ko benga ngana bino ce sont des rumeurs parce qu'il y a des phobies Facebook ezana ba réalité na ngonga kutu ba to publier nga dernièrement awa pasteur moka na Nigeria so na Lagos mboka nini a publié tantini linda soi-disant azali demo moka bimi na kati ya mai bazena photo na nga batie na mo bato tindela ngai boke ba losako wana eza biloko mystique parce que obe ningisi mokili mobimo en fait babino eza biloko lo bango te biloko mystique donc c'est-à-dire eza na bato mususu baza wana avandi na yepa créer donc nga siko na bieza na ka ba aventure bato bando be nga siko na poto téléphone de décharger nga siko moyena kende na bengi asuluzo la bina nga c'est confirmé a kufi nga na biyoke kuna bito non na kete me ba yebisi nga me na kele mort 0 R. Abaso que ne morgue na ngalier parce qu'on a calculé na bi ah Zambe na ngasi ko sala ndenge nini. Téléphone na ngape ikangami. So na bina bima na butuna ke ne morgue tina zonga ba wi ba limiter na biso limiter R mo peza ra mo kimia trop obenga ba fongolo porte ko kuta pe na biscade na bi non na koma na tongo. Bon yo moko yebika ne maram na biso ko ma boulot avant ko ya pe bo il faut préparer marambo ko ya tsanga tsanga te pour ko pesa bato ba mbote. Na kena no système avant na koma na no la prière, la vidéo sonne na awa. Donc voilà. Message nous confirmé. Message nous plutôt qu'on passer dans le monde entier, les téléspectateurs n'y surtout à l'autre. Donc ndegonanga. Oyebi douleur oyo madame na ye na famille biologique di Kambala zoyoka na ebité so na ministre oyo bazan ndenge nini. Mana koti kuna katite. Message o na koti ko lobaka kezali na minute oyo eza na batu bakoloba mususu pas ko partager ma mususu pas ko tchola mususu pas ko lo moni bango bazo kufa tala voilà mystère aliwa mutaye biango ezaka kanzambe mutako expliquer domaine aliwa azate to roza na bino pe awa lobi boki likambo mususu mais na lobi te ko za la bongo donc parce que nzambe mutaye bi o bomba pe 1 heure de 2 heures du temps donc courage car na bato bazo le na biso to za la ka makasi entre nous les comédiens bolingo za la makasi mais bato bato so monde naté baso partager douleur na biso on est de cœur avec eux donc surtout soutenir bana naye moralement physiquement makambutu et merci na bato tout batika rappel di Kambala te ba soutenir ye pendant kazai ko bela je pense que ceux qui pour na mongo lem salinga kufate mais zaka nzambe muta permettre donc ya malamu ezali to yeba beneli biso to tambola pe biso peut ba lo lenge ni to zo tambola ya malamu biso supe yangwana to yeba lo lenge ni biso ba comédien tozo tambola na ndenge pe ya santé faut que contrôler toujours santé avant maladie c'est vrai ça fait aussi du bien ba contrôle on les bien merci na batutu ba bengi biso bazaki vraiment ya kokama bo wala ninga na nzela ya internet ba bageza confirmer da date ki biso le boss Laurent Sokoko le pétrolier ba Jojo Mandiki mapata batutu ba vena biso tous pepele ya métolo je pense que ba benga nga baza maintenant confirmer c'est vrai parce que na boya ki ko sala interview avant que na koma aw ndé na commune j'ai confirmé que et puis merci na presse ça fait longtemps tout le monde et ça lui plaisir donc on est de cœur vraiment avec vous donc encore mes condoléances. Merci beaucoup. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.